Ça va papa kofinga su batu te eza mabe. Ato fingi mutu eza nango mabe te mais papa ti kofinga batu. Eza mabe. Kofinga mabe te mais to ti kofinga batu. Te kofinga. Ah oui. Ama kilane ta to solana nu. Moi naza respect bike papa ti kofinga. Mais yo papa kofinga baba tel père tel. Siko ese abti da mwana wana ni mwana mikita papa ti kofinga na papa ninga réagir. Mwana wa to ko ba mwana to banga nonzana. Ndinga yebo lo msebo na bi wa kali manata balakisa mwana mwa kuluna azozokisa. Ese nonzana na ba duty. Na ba veke no solana mère petit ese petit penaza yo. Ça va papa kofinga su batu te eza mabe. Ato fingi mutu eza nango mabe te mais papa ti kofinga batu. Eza mabe. Kofinga mabe te mais to ti kofinga batu. Te kofinga. Ese pena façon soyene pona lobe minute na sona mo pena yi defa pena mutamali ta sikisema. Siko mutu abongo o se o prétendre za nini o za na gouvernement za na poste mo na gouvernement tayo moko. Pe mboko ngolo o za na poste mboko bagolo baze bele. Na ba gouvernement ko te bagolo ba moni pena mutu boy autorité yo pena autorité to banga na nzambe. Pourquoi moi soko boya ba yede mwana soko yalo bana mbongo soko mbongo nguta asala su ba mission te na mona ke asala ni na gouvernement soko alo bana na mbongo seke mbongo na mutu mwana ne sopo tali mwana ngo bien ni attitude ya mwana ninga zana vie on dirait mwana ngo apoe mwana vete moi ça ko c'est la raison tali boma ici papa tiko finga bien parce que ba golanda ba boya ba mama finga ba ben tout le message et pas mwana ça t'a pas un sou papa yo ka mwana tiko finga faire ça le côté on ba on filmer il ça papa est-ce ba finga côté ba finga zakari mwana biga papa tiko ko finga papa pa ya bwe bon ça fait même sous bande ko na yo ki me bolo ya pona mwana tika na finga na faire tout mais tant yo bando benga bazoba c'est que ngana ko mo douter mwana wana za yete peso ke za yo yo kan sini nengo sangisa bana au sangisa mwana no pe atangisa bana kofinga OK ayi singa ndi nga so mo message jana opesa ngo Hervé Bosita o tia ba message na soli na ye abi nga na sela mutu na mino mingi nga bosa fait so la porte parole mais c'est un bon za porte parole lo be faire benga ko benga ko to approcher parce que mo na za étoile so pour lo be la faire c'est que faire photo de mbongo isengi so ni mesila ade mais ça discussion au stade parce que ça m'a yo yé ma ma il bi ke o azali boma alonga ba na fait ça carrière ba no tinga faire lo ba ma ba faire répondre non na za ma faire répondre on ta to tikina wana so biso bazoba ta biso bazoba to pauvre même chose zakari biso ba gola bazoba o fingi so fait zakari ta répondre biso bazoba so ya répondre biso to tia kam ko mutamaele répondre bazoba Elle libanda te. Zela na mwana asenga 10 € pour na luka mwana tata provision. Là ça papa ozui combien? Na si 10 € pour provision ndako. Là qui ça? Yango pour la provision ndako. Bon, yé ça papa. Lobala papa so atika ofinga lobala ye biso to ba goloa. Ba goloa bande kwa faire rigola. Papa zana ina bike problème zana ngotina petite sœur na Fanny. Ah, c'est bien. Na baba se problème até. Comment le nani? Comment on a Jasper baba se? Jasper baba se. O ko felo mudal ba ke muto ni reni ngana poto ngai. Yo wana. To pesi yo combien? Na 10 € maman. Na Soma miliki Non, soma miliki na mela. Ah, to sepeli. Ye sa vie atika ofinga. Ye pas zanani. Ye ba zo ba to komi ndenge mongo la komi ndenge mongo ba golo ya mo to longa na ofere. On a biso na pas di to longa na ofere. To tala ko biso na biso bazoba. Mutamale pourquoi mutamale soit disant so moni ko amalo tang est-ce que na biso na azwa vie soit disant na bazana mbongo azwa vie na classe so les classe musala ne azwa na polémique ma fingati voilà mutamale la bongo ti sikoza azana to garder na kisoba ne na lelo asala so ka ki mutamale il fallait c'est la biso français linga so ki français facile journal français ala linga pe linga na mabe ya bakanza pe ko be ba zoba balobaka aya na una tebe pe elo ba no pesa ni journal na moi ni en plein ezaki bato mailo ba kizinga zinga na ba David Sala ba Jérémy Yoka mususu nani ba Thierry Landu so ye mutamaila tikala yebsa na journal ngolo leza. Mais voici encore chez vous l'homme c'est dans un concert motomoro peut tenir na Sarabino pembe na pembe awa to robeta vérité rien que de vérité. Bonne année na ba bonne na biso nyonso ya Congo Source Télévision, bonne année na DG Gires depuis les États-Unis, bonne année na ba tout baza soutenir l'homme saint année à sika makambo sika. On a besoin libanga année à sika makambo sika au bengi l'homme saint
tosololi pembe cette fois-ci libanga ya ofele eza lisusu te. Merci na nyonso bado soutenir biso durant année 2023 mobimba. Merci na bino, merci na Simon Mabembo de Switzerland baboya basambwa ozaki na ensemble durant toute l'année à 2023. Merci na Yemoko balobi le boss Roli Mandiangu moto ya Yambo balobi moto azaka na Kinshasa masaka western. Ozaki na année mobimba ya 2023 osepelisa kinga esala kinga bien. Merci na yo, merci na balobi Hassan Vungu ya basani oto bengaka Vungule. Voilà, Vungule. Yayo yango wana sans oublier Rafingindu, l'ingénieur de tout l'ingénieur, ingénieur Rafingindu. Je vous salue. Là, l'autre continue débat na biso to solo la pembe sur l'actualité où est dans le marché. Actualité à Zachary Bababaswe, actualité à Ferregola, actualité Ezamwa Ebele, il faut tolobela yango. Donc lelo tokobeta vraiment mbanga ya bambanga. Ceux qui n'ont s'abonné, s'abonner, yo dans l'émission oyo partager pour makambo eza ayo ya minene trop. Minduki eza ayo eza grave. Ba vérité ko bima lelo ayo en émission oyo eza grave. Est-ce que faut toucher à ba famille? Est-ce que Zachary a raison? Il y a la sortie médiatique à Salaki. Nino Zachary Zelaka fera répondre ou pas? Zachary qui a pu un calendrier à faire rigoler Bimaraté. Est-ce que c'est vrai? Depuis francophonie l'équipe faire rigoler la calendrier à bêti nulle part. Nous allons parler ça dans cette émission. Je suis passé sur ce plateau. Je suis avec Chouchou les Gaulois. Chouchou les Gaulois, Gaulois Nyonso balingaka. Donc comme tu as mis bien à Chouchou. Donc c'est que yende elengi ya Gaulois, yende Gaulois va sepelaka na ye. Tokometa ne mbanga awa na chaîne oyo. Hervé Bossitapene est tellement 20 cm pour les okola. En 2023, on a 19 cm. Si on a 2024, on a mis 20 cm. Chouchou les Gaulois. L'homme sain dans un corps sain. Bonne santé. Santé qui toko no mona biso tout dans sous santé. Ce monde a santé qui toko parce que mon mona na bango mon na santé ma que moi toi mon ndinga musicalement fait go la zappe moi bo. Mais so mon santé qui toko c'est que musicalement peut santé ça na ngo bien na physiquement ngo mona kaka. Babo na na batu tout bo na Chouchou de Gaulois surtout na babo na mso ya Congo Soux. Voilà. Congo Soux TV donc babo na bino partout dans le monde ça bozali. Balobi lelo batu ba supporter c'est que lelo ya na batu ba mena whisky ata une semaine pour ba bossa na mambona loba. Oh, il y a un peu de temps pasteur tika na pengo na ya mabonde lisimi. Na pengo na pardon. Na pengo pena na non c'est. Trop c'est trop. Na pesi pe babone na voilà. La personne qui répond les imbéciles par le silence qui est fait rigoler. OK. Qui répond les imbéciles par le silence. Na pesi ba mot de siga ezali, il na ko bengo wa Kabila na biso ex-président. Karango pe le karaboyete quoi. Aujourd'hui l'homme de 1000 carats. Atozolo ba italiété. Donc tozali donc awa na yelo ba juste vérité mais sauf ne non respecter le principe na ya ko finga te voilà ya ko taisera ko vendre na place na moi na vernis sala vernis mutabo ezala bo malewa teka malewa teka malewa c'est pour la première fois depuis le côté 2024 na Congo Soux. OK. Un mot par rapport à Baboni na biso te na pesi bon babona ne donc merci na ninga ba yamba ngai à chaque fois na lekaka na sentira pena ke Congo Soux énergie Congo Soux pardon Congo Soux elingaka ngai en plus de Congo énergie Congo Soux c'est la famille c'est la famille donc on dit que là na DG mo pas Congo Soux pour ba docteur ba c'est penser que uza mutu mo ya ko finga to ko ba vérité pour parce que na biki ba bonne na biso baza ba parents ba papa baza ba maman responsable donc faut pena na maloba mo ke ba responsable ba otala ngai ba ni faut ba za décider yango na registre na ba vérité la ça mise Congo offrir azali donc na pesi bango ba bonne na bango merci pour l'opportunité parce que c'est mission na liboso na janvier na parmi bato ba c'est mission liboso na janvier donc l'axe pena bodingo ko na sepeli merci pena yo ve na opportunité pe ça chaque fois. Merci na yo pe ndenga ku ndeko remercier parce que ce n'est pas facile ya rejoindre invité moko boye o to futa ke lokote mais ayaka a fait un élément batu ba sepeli na yango. Merci na DG JRS pensez pe na Chouchou de Gaulois et ça la bien makasi. Tout cela no pembe 2023 et l'équipe 2023 et l'équipe bilan à faire rigoler positif
ou négatif? Non, et puis que là, me semble, là, mon 2023, chance de la faire rigolo. Ensemble pour la musique congolaise. Voilà. Ni qui était fait rigolo pour la 2023, mais musique na biso ero sto tanga so ba Nigeria banane. OK. ROM sous ndenge biso ndenge faire rigolo koti rumba na Royaume-Uni. Voilà. Et ngeza msu faire za ndenge ngeza msu Nigeria mo be pas koti musique esika wana. Pour Lelo Ferrego la deuxième artiste au la côté na hit. Il y a Angleterre. Ouais. Après papa Wemba. Mais ce qu'il faut le bailo moi préciser papa m'a kota wana na musique de recherche à côté on a rumba. Rumba oui. Même ici à rumba ou à côté rumba. Ah voilà, merci. Non, à côté faire à côté mamni, à côté rumba trap, à côté pas rumba puis à côté ba double to, à côté ba seconde chance, à côté ba visa aux qui kangiu na pesi bera de près des amunda faire à sala nini. Puis cousin papa ja Thomas kasa na pesi bango na pesi ba mbote. Donc au moins que dans 2023 Ferrego la c'est événement ya minene. Na lo ba événement ba concert, pour ba concert belé. Mais aux événements pour ne CPC na musique na biso ya congolaise, les stade de Martin na biso de 1 parce que tout le blanc ezak événement. Pour tisco de mon événement 4, na événement libanda. Oh to go mesurer stade de Martin ezak en 2020. Donc golo ba ke événement où ça mis à musique, ya musique stade de Martin. Et en plus musicalement so que album ezak dynastie. Autre album peut bien en 2020 mais ska tolo be komi wana ba mission album monté komi wana mais affaire komi sika wana voilà na mboka ba payer mindele donc c'est déjà réussite pe a beti ba concert bi beti monde ke ba tourner test ne zalaki ba Guinée toto suki sawa ba tebiso le suki dans le bien ba mso ba suki dans le mal to beti ba Boaké ba stade Boaké to tourner si yango to beti ba festival na Brazza ba stade biso do parmi bateau en 2020 to beti ba stade ya plein mais ça ba ndeko mso ba beti ba stade yo basali 3 fois ya 3 stades ya piaka yaka bila ya bila comment wana okomo gelanga trombango na linga tolobela na no bilan ya Ferrego la ouais 2023 tomoni eleki mais na Europe Ferrego la très kobeta salle moko te ya munene c'était dit à quoi calendrier za qui plaît ou azaki de sollicité te na Europe non et que 2023 Ferrego la na début non to de côté Ferrego la derrière moi na ba contre parce que na utaki esika passe na prison voilà ba production belé za ki to beta 2022 2023 ba début ils arrivent reporté ils arrivent reporté pour Ferrego le faire à revoir ba tourner États-Unis à revoir ba tourner Afrique yango siko 2024 de côté je mo ka ba bomo ya kindoki na bonzambe pe ko bossa en 2023 to beta ki na Evry je crois oh lelo na ça ba tuke concert to événement ezaka sala munene te to beta mo na salle mo na France je crois ça na Evry oui na moni no moni ke lelo concert wana etikali na baba festival na bato ya bato sokolinga ka Jésus beta maboko je vois l'homme et beta le rôle remix ya Bizorbi donc Bizorbi change qui forme oh ba balance remix et ba wana boule ezala Ferrego na Diamond ba kala boye moko na yango ouais mais so tali concert les aki ni na Stade de France et aki ni na Arena et aki ni na salle moko boye mais ezaki lo mo apesi contenir ezaki bien yango lelo tisco ba balinga ngo mona ke partout na ba fait to beta ngo donc mona ke faire biso faire za beta musique à génération précoce ya moi bato belo ba beti na Europe ba beti ça ba producteur ba mo ba mi beti sisi voilà ce qu'on fait go la personne danger ko sapi ba biloko na bato ba ça mais elinga ni bato ba ya verrier et aloko zo te ka mbala yo moko sumba mbala ngo osa eloko ya yo moko teka na bar yo moko kolo masanga yo moko misuma masanga yo moko matériel principal masanga tika ba client ba ya ba misuma masanga ndemo faire vanda ba sali album ce ko ba porter ba ko moya no ke dynastie des essais sur les bêtises ba 15 concerts dynastie plus de 15 concerts ce que cette fois-ci na lo bagande na lo baga Europe ça la calme arena bo ça calme ozo ça diverger na Ferrego là bientôt là arena bo ça la calme bo ça la diverger na Ferrego là musicalement. Donc qu'est-ce qu'en général na Congo Mobimba 2024-23 musique et les gars qui et puis nani autre kolobake azalaki les premiers na musique à Congo na 2023 donc on sait na ba musique congolais tout bazwa leçon mamboleki na 2023 au faire ça en 2023 pour battre la faire pour 2024 faire azaka ye moko te non tu ba 2024 faire azaka ye moko 2023 muto asalimie so tel so lobito ke pa ndeko na biso fali tout au monde ka sali 3 bastadi ya ba piaka eza na take Congo to lo ba take to lo ba bete take Congo lo mona ke Angola eza ki piaka ozu Gabon ya ki piaka ake Cameroun susu piaka Brazzaville butu pe piaka 4 je crois 4 na Cameroun pe to bakina Cameroun ba piaka et take ba Congo ça biso nga take Congo ça nga passe au moins les so ba concert na bango na moni les concert wa Cameroun to lo ba na l'homme c'est
tango avant babeta ngo bano misango concert ya bango ya fali to ba mona sali pierre ba comme ça ngo festival so que ça la plaît ngeza festival ti atatu no bakaki festival baba ka boza ya fali motro mata beti mabe ba comme ça ya ba oto ba ke bele ya biso pote biso na boake ngolo bani ndamba confondre bango ndamba confondre bango papa biso na boake awat to sala plainte na devant ba buba bani ba comme ça po buba zala ki so que ça la pierre ka ba malungula buba ba ngaba like mo fe lo saki ba comme ça ngo ya buba ba na ya ki festival biso pe le concert wana za bino za festival te non logique des choses mudalaki en tête il affiche ezalaki fali d'ailleurs kutu ba artiste camerounais mususu basilikaki pourquoi bogota fali na tête d'affiche entre temps tosé belé donc mutu akoka kotondisa stade wana ezalaki nde fali soki stade etondisa to bafali nde atondisi stade ntango baba tête d'affiche wana seke nga mpona nga nakobenga fali aza mokila fer aza motu voilà fer azalaki tête d'affiche na festival ya Kenya omona plein salamadi siko fali tête d'affiche na Cameroun siko wana mpenga motu otia ekeko so la keso ni baloba tolobaki 2023 numéro 1 ya bamilitaire congolais nyonso c'était fait rigoler pour 2023 ngo muta bimisi nzembo toba na 2023 toujours pendant le 1er janvier ti le 31 décembre bimisi nzembo batu ba kana ba fesa liste c'est batu bimisi bele mais faire aza na moto tsaka na fali ba comparer c'est na fali na batu bimisi na année ya 2023 c'est muta gagner parce que faire le na ba fait ba visa ba nini ba nzembo be dinasi na ba mais fala bimisi na 2023 bimisa nude ils en a pas fait. OK. Moi déjà échec déjà. Moi déjà déjà moi ba beti ba conseil belé papa. Ba beti mais na ndenge il faut de reconnaître les gens fali as prester ming par rapport na biso ba golo par rapport à faire. Fala prester ming. Mais ce qu'on prester mais son toujours à conseil na biso moko. Pour dire que comme pour tout ça est vrai pour vrai tika baba ça dans les regarder est vrai. To na so ko linga Jésus mais ce ko y ata na somo ko ata na radio. To e moko ko yo ko na ma to etika na ba conseil to beti. Ça sera est vrai bilo tika là. Les seuls concerts en 2023 c'était de Martyr et continue l'histoire ba conseil c'est à faire ça surtout que na bilan pas de conseil richo mona fiasco na fiasco a beti c'était de Martyr ya piaka a misi nzembo nzambe na ba chrétien ba boyo kango omona parce que lo moi eza mona na mona na héritier faut atala a étudier bien filé pour avoir mis album on dirait que le troisième album est Simbaté, l'homme c'est faut le bang. Le troisième album est mission jusqu'à Simbaté. Non mais l'artiste sera Bimi te confirme qu'il y a un artiste dans le troisième album. C'est ça. Et dans le premier album, deuxième. Parce que le premier album déjà tout le monde appelle ça comme toute chance. Deuxième album total. Deuxième album total non mais c'est le troisième album de te confirmer. Moi que le lot fait na fa. Olingo bisanga za totanga. Ongo bisanga ke bina filé. Troisième album est mêlé donc tu écarté des syllabes carré comme moi passe c'est comme les passe héritier Keba héritier ce qu'on casse il y a moi ce que héritier faut dans les son on a pour hier ba DD na bina filé ou na 3 ba na DD na bina filé muninga bimisi troisième donc le lobby na filé l'équipe héritier si quoi peut faut toucher c'est comme moi ce que bina filé c'est peut-être selon ngai alors que ma bena fait na biso maestro mais ce qu'on héritier a bien away ranson faut y bango mais est-ce que ça bien à papa lek ou ça fait rigole est-ce que ça attend là pour monsieur ngi kene to bangle troisième album pour soit monique awaza mal répété na Congo na ça qui na pesa concert mi samata na ba Grèce ba mboka ezebelo ko album na yo pe wa reprise chance kasi eza ba kuna bazonga pour album ero simba atayo moko pela mutage mi album na Grèce kuna bazonga pour album ero simba kuna awa siko ape bien ape na maele na ba 8e mois ba ki 99% donc jusqu'au dynastie on se ko banga papa héros yo bimisa bon bomisa ezo héritier on nzanze moni ko sana na poids le ba double étonnant et ko sana ba poids le ba seconde chance mais na Hollande là c'est comme si héritier d'auti que la bino temps album le mne si la racine c'est comme ça ya qui peut tenter bimi a uche bimisa tena bimisa album ta bola ameki biso to meka ki afa to bimisa album to meka ki na nini liberté au monde libre liberté sale to meka ka nzembo mo single mo bizobi o mate mais ke bana soki ezaka nzembo wana babimisi ya nzambe wana o bato nalo baba chrétien pe ba boya ndenga solo nzembo wana ezo bimisa muna bonzambe fort soka mon neti soka bige nzembo wana ezana kata chemin de la gloire ni soki déjà bébé eza mabe nzembo da single el boso ya no me mabe seke risque d'album esimba de biso single na boso bimaki urago santi ke van side ya bato yango mon album esimbi de l'autre wana dynastie na biso siko yesu kona ko mobangela e mabe
Moi que en 2023 ministère pena ba pese mais chance toi qui na faire rigolo à sauver musique congolaise chance toi qui na faire rigolo à sauver musique congolaise to confirmer les lots que numéro 1 musique c'est Ferré rigolo musicalement to confirmer les lots que le meilleur chanteur congolais c'est Ferré rigolo là coup du faire pas to confirmer wana ezala bon et comment to confirmer les lots que l'artiste le plus stable du Congo c'est Ferré rigolo moi d'ailleurs quand moi d'ailleurs sous c'est stable dans la vie normale musicalement à l'aise. To confirmer les lots Yasuka Yango que l'artiste le plus populaire du Congo c'est Ferré rigolo bon bah mouké mais partout mais on dirait pas on peut mouké on va partout peut-être ou partout quand même bien dans mouké la planète Terre au moins que ça soit la planète Max. Merci na Chichi les Gaulois, j'espère que qui va proposer Chichi les Gaulois Ferré rigolo numéro 1 en musique à Congo, Ferré rigolo l'artiste le plus populaire, Ferré rigolo l'artiste le plus stable, Ferré rigolo sous to bataki nini c'est des locaux. Tu me confirmes encore que Ferré rigolo l'artiste le plus demandé les lots dans le monde. Oui, parce que normalement ça bon yo ka sona prouver. Voilà. Ba tana bi que na lobby que d'économie pour prester mimi na no ba teke azaki réclamé par ba yemo misa mo mise mbongo na ye azobetsa. Parce que faire azovanda sur l'hôtel il y a pas de fallait un concept ba politique ba faire. Mais sur l'hôtel 2020 ba politique ba politique belé ba faire fait par rapport à mise belé. C'est que ça sollicité et non que moi à part faire ça production moi je crois na rolo ba to la pembe na ma campagne na stade de Martyr mo Paris politique. Les restes ba concert au tourner États-Unis. Guinée où le président déjà sommaillé. Voilà. Aussi Brazzaville de Betagui, aussi Côte d'Ivoire, ma politique va faire. Mais on a vu sur la politique va faire mouké mo comme abusé mon nez. Mais ça veut dire que l'artiste est le plus demandé. Voilà. Par rapport à faire. Donc il fallait l'artiste le plus bêtissé. C'est ça le mot. Bêtissé. Il y a des gens qui bêtissent à l'équipe. Mais ça ma bête musique là mais c'est ce qu'on va faire il y a musique et les musique. Faire rigolo la musique to côté en actualité na biso. Parlons maintenant sur et l'eau qui dominer les lots. Ba propos il y a Zakari Baba Bassoui. Zakari Baba Bassoui qui est plus loin que le Bassoui na faire azonga kelasi to banana no wana. Est-ce que ba propos wana eza digne ya kolobela artiste le rôle Ferré rigolo? Même ça kuna moni fa pour le banana olonga mutomele na makambo fa to sona biso bazoba na zoba. Soit disant biso ba zoba fa to s'attaquer na zoba. Na peut exemple moi. Na peut différence ce que bateau ba commenter ba sanga Ferré na Zakari na zoba. Na exemple na opesa. To te fait na na Zakari wana. Yo so mutamayele ndena yebi lo msondo usabwe mutali bon mbo leka ba moli banga o répondre dans cette discussion au stade parce que ça yo yebi ma mayele yebi ke o azali boma alonga na kera Zakari ba no finga faire lo ba ma ba faire répondre de non na za mayele faire répondre on ta to tiki no wana so biso bazoba ta biso bazoba to pauvre biso Zakari biso ba gola bazoba o fingi so fait Zakari ta répondre biso bazoba so ya répondre biso to tika mutamayele répondre bazoba yeba zanani yeba zoba de to comme ndenge mongo a comme ndenge mona ba golo ya mo to longona ofere ya na biso na pe différent to longona ofere to tala ko biso na biso ba zoba mutamale pourquoi mutamale soit disant so moni ko ma le temps est-ce que fait na biso na azwa vie soit disant na bazana mbongo azwa vie na classe so les classe musala ne azwa na polémique ma fingati voilà mutamale la bongo si ce cause azana to regarder na kisoba na lelo asala so ka mutamale il fallait c'est la biso français linga soki français facile journal français ala linga pe linga na mabe ba kanza pe ko be ba zoba balobaka aya na una tv pe elo ba no pesa ni journal na moi ni en plein ezaki ba tomelo ba kizinga zinga na ba David Tsala ba Jérémy Yoka mususu nani ba Thierry Landu so ye mutamela tikala yebsa na journal ngolo leza journal ngo ezali PDD to ba na source likam so ko zo boya ba yede moi na yo ou soit de celle à moi na ngo oh kasi pourquoi moi soko boya ba yede mwana soko yalo bana mbongo soko mbongo nguta asala suba ba émission na mona ke asala ni na gouvernement soko alo bana na mbongo seke mbongo na ya mutu mwana ne sopo tali mwana ngo bien ni attitude mwana na mwana ninga zana vie on dirait mwana ngwa pour mwana vie moi ça cause la raison oui ama kilane to sola nanu mwana za respect bike papa tiko finga mais yo papa ko finga ba tel père tel fils siko est
habitude mwana wana ni mwana mikita papa tu finga na papa ninga réagir mwana watu ko ba mwana to banga nzana ninga yebo lo msebo na biwa kali mena tabalakisa mwana mwa kuluna azozokisa ese na ba duty na ba veke no solo na mère petit ese petit penaza yo tala yo papa ninguza. Donc ça montre que mwana ngo pas avec mwana sa qualité. On dit tu as mwana même moi ça ibisaka c'est non moi ça ibisaka mwana ponga na ba ça signer na ba ninga différence na moni ye na mwana. Ponga na za besoin. Donc mwana kuta na problème mutu mais très intelligent. Mutu papa oh est normal. Tolo baté. Mais ça t'a dit moi là. Donc on confirme que moi na Zakari malgré moi ça maladie na ye mais amaye le goleka Zakari. Oui. Pour mutali bon ici papa tiko finga bien parce que ba golanda ba boya ba mo finga ba ben tout le message et pas moi na ça pas même sous papa yo ka moi na tiko finga faire ça le côté on ba on filmer il ça papa est-ce ba finga côté ba finga Zakari. Moi na biga papa tiko ko finga papa pa ya bwe bon ça fait même sous bande ko na yo ki me bolo ya pona moi na tinga na finga na faire tout maintenant yo bandu benga bazuba c'est que ngana ko mo douter moi na wana za yete peso ke za yo kan sini nenga sangisa bana aw sangisa moi no pe atangisa bana ko finga elle homme ça tu perds les agara boule bon amule sini aw sangisa bana bana ça fait moi na sini ka sangisa bana ko fi lo bide voilà atangisa bana bizozo zote donc on a ko lo bana na bizozo ka nga monisa maele analyse na sali kutu na message ne répondre kuna bige na kasa na devant mutame mais na munga na devant mutasoba na ninga de respect na combien que ba yo ko papa il paraît ngana munga ka fika zangu ne fait faire devoir ya foot OK ai singa ndi ngana so mo message ja na pesa ngo Hervé Bosita o tia ba message na soli na ye abi ngana sela mutu na mino mingi nga bosa fait so la porte parole mais c'est un bon za porte parole lo be fait benga ko benga ko to approcher parce que mo na za na étoile so pour lo be la fait c'est que fait foot de mbongo esengi so ni si la ate mais c'est pena façon so ne pona lo be mingi na so na mo pena ki defa pena mutamali ta sikisema so mutu abongo o se o prétendre za la nini o za na gouvernement za na poste mo na gouvernement tayo moko pe mboko ngolo za na poste mboko ba golo ba zebele na ba gouvernement ko de ba golo ba moni pena mutu ba autorité yo pena autorité to banga na nzambe ko de nous va venir biso ba de nous va venir biso ba tambwe ba Eliezer papa ta ba valeur ba journaliste msuni ba kota makambo ba papa Molière ba Mike Mukeba ngula ke est-ce que ba ko saba biloko bongo yana ba bato ba ngo soit dia ba PC poste po na est-ce que gouvernement ngako ta finga ngo déjà oui afinga ngo déjà il y a des images afinga gouvernement finga notre président Fachi Beto Mukonto bolo mone tuwa mundu bakuta bani yo wa respect siko on dirait na ba zongo so za pe ni no ya ba congolais pena il faut dans le belango na malamu parce que Zakari afinga mututu afinga la président de la République aza boketu congolais aza boketu de Congo donc Zakari afinga mututu donc eza ndenge na ye afinga na ye tout cela na mpebe alobi depuis ebisabino bobimisa calendrier si lelo calendrier bimagate faire go azozela nini pas bimisa calendrier nga mono ndire retour nda bebisa moni retour ko mosongile mwana ko mobonga ye retour ko mosongile to ke après kasi to mona ke il faut to bangaza normal aza anormal pour après francophonie azo mona ne faire beta voilà to après faut to beta plus de 15 concerts sur na bossa inter pe ba da mboka to beta ba dd to ke pas président Guinée na Guinée deux concerts to na Brazza deux concerts États-Unis ko lo baté Brazza to beti Kenya to beti Côte d'Ivoire deux concerts so ba calendrier ngwa luka ni to etalene ba etalaka na ni na bango ba etalé 14 concerts ba nile 10 etikali 4 to ça la bongo faire na ba jeu wana te azela siko mo 2024 tout ça ko yoka pema ya ba jeu na bon to comprendre ya ba tako ba ko sa ba page ba ko tia na buso ba pose ba luka pe ba bes bo sa na musique bo sa musique moni dynastie bo bunso na musique yebisa musicien na yo mona ka danger abimisa na musique total siko asali mieux que faire want to reto lo bango ça va de bo akina ba biloko bo créaka na tuna page ma uto komana asali live mo ka sepela na lobisi bango na nina senti ka soki c'est là nga senti soki ka zakaka oh ça il faut dans so ba tresi ba répondre yo tanga za soki fere mo ka le répondre to biwa fere siko biso olo bala biso ba o so na ba fan c'est ça ma papa là ba msu faut pas so ça sel pepe pardon ou sorti asa na français facile voilà asa so na français fa total pe no ateni est-ce apostolate papa to banga nzabo mona da tema di boso nde batema bado bila batongo rien asa la siko maele ngo yoro ba maele soko za maele c'est no fait na sagesse ko nzamba pesa Salomo sagesse et non intelligence. Voilà, merci na waditu badolanda biso to komi presque na suka émission na biso
nangana clôturer ne loko balobaka entourage ya Ferré ezaka mabe. Mais lelo aussi total entourage ya Fali, total makambo ezolo ka tout total entourage ya Fali. Entourage ya nani ndeza mabe. Et mon entourage ya ndeko na biso et mon ani lelo. Po l'escaf ndako nyonso bato babomana mais pas jusque là. Na papa sente bobimisi yango, papa sente moi aussi. Na papa bimaki na ndeko na mwana ne mona na ndako bobimisi yango. Siko lelo pona état que congolais. Po esca des autres gens se pelate. État que congolais na lungo na golo mais état que congolais. Nga pona otia kimia. Bana ni Jael Shona nani? Jael Show Alexis we. C'est nous na mona Jael Shona, mtu awela mbaya Jael Shona. Sarato, je suis grâce à monsieur Sarato. Quand j'ai Shona, nga pona nga artiste mso fala zo moko na tiena ndako. Pardon? Ko epeze azo moko tiena ndako alinga ka mingi. Ata bango alinga na mingi tiena ndako ko epeze moi quand même bani. Puis en plus, nga na mona baye bana se ba luka ba kota ndako libara entre Jael Shona na mususu wana parce que mso bani ba sangisa pe bana fali. Faut oyebelo moko. On dirait challenge ya nani mama silinge salam. OK. Et msusu grâce tempo pa na posa sangisa ba keina ba kutana ba makuba zanda ko batia ba osika mo. Eza mabete ya pona avantage ya yemoko. Mais ba boma wa na mbongo tali biso te biso concentration ya binati 2024 balinga te bomona kindoki na bonzambe. Fera yembela bango batika bango basanga ba ebele. Ba kopaka ta ba kopanzana ya moto mo. Fera prophète a prophétiser pona Léopard ebeta na équipe na club moko. Na Barcelone. Tomoni yango ba pe ba kopanzana ngo. Bango pe ba ko panzana ba so isika mote. Siko na tuna ba chrétien to ba congolais. Siko boza Yesu ngo Yesu ba ya no lengi nyos. Même chose affaire était peut-être. Oh ba ozonga. Comme ça la peut-être papa. Oh. Yesu ba ya moyiba ba apesa une position normale. Mais toi même ce roya pour maloba be ko ça. Après ce qu'on a fait na Denis qui fait mieux. Qui prophétise mambo ça na Denis les affaire. Donc nous va faire ada prophète que le cas Denis les plus que pour makambo ya le be salama. Ko le quand même ba o ba ocho pesa proposition ba prophétie que ba élection salama te faire ça mieux que bon parce que ba fait ezo salama. Merci na batu tout balandi biso to comme presque na suka ya analyse de biso ya lelo. Merci na Hervé Bosita peine 20 cm derrière la caméra et Tolomo Mobali. Ya lingaka bongo. Ba retenir nini na bato tout balandi biso na émission ya lelo. Na minga lobeyaki na peska babone na biso ba mbote belé tolinga bango mingi na pespe mbote na bato tout bolinga chuchu de gola partout dans le monde. Donc il met on les a plus 243 85 32 37 568. Merci na yo mon vieux pour l'opportunité. Na mon père Hervé Bosita. Babi chaque année ils ont bakisa maraka. To comme na 20 cm 2025 21 malem moi na okola. Merci. Malem moi nazo kola to kutani mbala ya sima. Ciao.